bao nyonso bazwi occasion to pe libaku ya kolanda biso katikati na chaîne Océan du Congo to pe balandi na biso nyonso ya chaîne Océan du Congo na émission oyo quel est le nom de Jésus na pamoni nzambe nde apesi biso lisusu mokolo monene tokutana lisusu ezali kolinga ya nzambe soki ezali nzambe te mingi bakufi mingi na bopito mingi na baprison ezali teke bazalaki na mabe koleka biso ezali kaka volonté na ya ye moko nzambe nde balobi asalaka ngolu na oyo ya lingi elingi koloba te mpe bao bazali na bamaladi bao bazali katikati na baprison nde alingi bango te nde esika tolobaka ke émission quel est le nom de Jésus ezoya kolongola mutu na mateya oyo bongo ezali ya nzoto to mpe na raisonnement oyo ezali bongo charnel na oyo ezali connaissance ya liloba nzambe na banzi toutaki kolanda baémission na biso oyo ezali eutaki koleka émission oyo tolekaki nango na banzi ezalaki ke émission oyo ezalaki na kombo bongo pardon souvenir to pe émission au balobaki ke racheter le temps car les jours sont mauvais à trois boli mission muki ba sujet eleki ebele nde kaka toloba tozali penza côté le matin mais tozali kaka kotambola merci na bandeko nyonso bazali kobenga biso tozali kaka ko continuer ola kopesa ba numéro bino pe bozala kaka na bomesano ya ko partager l'émission nde numéro tolobaki plus 243 80 888 60 62 wana nde après l'émission na biso soki bobengi biso tokoki ko partager to pe ko répondre na mituna na bino lelo oyo nzambe abombeli biso nini nde tolobi tozali kotambola ezali na basujet oyo ezali kolandisama na basujet oyo tozali deja koleka sujet lelo vraiment efani na mokanda bongo ya erwa soki tobandi na 18 erwa chapitre 18 verset 22 bato bazali na momesano mingi ya koloba bongo l'effet dévorant to pe moto oyo ebomaka to pe epanzaka ndenge bato mosusu balobaka mpe nzambe azali l'effet dévorant mais totala nanu esika nini babelaki moto mpe likambo yango ezalaki ndenge nini mpe moto yango esalaki ndenge nini katikati na émission oyo tokoyeba soki pourkui nzambe ayanolaki te tokoyeba kaka na likomi nzambe pourquoi azo répondre te na ba oyo babelelaki mpe arépondaki mpe na ba oyo babelelaki ye po bato bayokaka lisolo yango pene ya mokanda ya ero wana bato bameseni kotanga yango mingi me batikala nango kaka na oyo ezali écriture biso toye komemela kaka baquestion na kati ya baquestion wana po omeka nanu komituna omeka mpe kokabola koyeba te connaissance oyo nazali nango ezali connaissance ya nzoto soki na koluka koyeba likomi ya nzambe esengeli nakende siko na makanisi ya nzambe nde mokanda ya ezali 55:8 ezali koyebisa biso yango sans plus tarder tozali koleka na mokanda na biso ya 1 roi na chapitre nango 18 tokobanda bongo na 22 mokanda ya 1 roi eyebisi biso nini na 18:22 babandi koyebisa biso 22 et Élie dit au peuple je suis resté seul des prophètes de l'Éternel et il y a 450 prophètes à Baal et que l'on nous donne des taureaux qu'il choisit pour eux. Awa Eli akomi koyebisa biso soki mpe ezali motungisi kotanga malamu te Eli akomi koyebisa biso na katikati ya mokanda oyo ya erwa Eli akomi koyebisa bapeple alobi katikati na baprofete natikali kaka nga moko na ngambu na nga ezali na 440 oyo basili kobumamela deja Baal mais lokola bango bagumameli Baal likambo ezali nini bango bamemela biso kaka toro wana Eli azosenga 450 prophètes oyo ezali bongo ya Abal Eli azali koloba bi mpona nga natikali nga moko me mpona bango lokola bazali ebele seke bamemela biso toro likambo nini bakosala na toro wana que l'on nous donne des taureaux l'un des taureaux qu'il les coupé par morceaux et qu'il les place sur les bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je les placerai sur le bois sans y mettre le feu.
awa ezalaki nde likambo ya moto ezalaki nde likambo ya moto me mpona moto wana Eliya azali kosenga na ngambo baprofete ya Bali bayela ye mpe toro moko ye mpe na ngambu na ye asali defi ibameme na ye mpe toro moko me batia yango likolo ya bwa bango batie likolo ya bwa ye mpe atie likolo ya bwa me bango ntango bazotia likolo ya bwa batia moto te ye mpe akotia moto te. Et puis invoquez le nom de votre Dieu et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui prendra par le fait, c'est celui qui sera Dieu. Par tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Elle dit au prophète de Baal, choisis pour vous l'un des taureaux, préparez-les le premier, car vous êtes le plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Elinda comme vous savez, balobi, bo bandana nbatu ya liboso, ba peuple pe balobi, en tout cas wana ezali malamu. Mais Eliya yebisi bango ntango bino bokotia likolo ya moto botia moto te, mais bo banda batu ya liboso lokola bozali na mingi na bino, bo banda batu ya liboso nde kobelela nzambe na bino, mais botia nde moto te. C'est que tant que bozobela nzambe wana, c'est que nzambe wana esenyeli akitisa moto nde ezalaki likambo ya moto. Le sujet na biso tozoloba moto, mais moto wana bazoya nango Eliya azosenga po etumbane to toro o batiaki likolo ya itumbelo tokoyoka ngo à partir ya lecture na biso. Ne mettez pas le feu. Il prit les taureaux qu'on leur donna et les préparant, et ils invoqueront le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse, et il sautait devant l'autel qu'il avait fait. Ozobelela nzambe liboso etumbelo po balobi hotel oyo ezali ya tolobaki a ITL. Balobi tango bango batie babandi kosaute devant etumbelo babandi kosaute nayebi te bandeko po nzambe abala répondre po amesanaki korépondre bango soki bazalaki na confiance na ye. Mais po na nzambe wana yoka bango balobi banda ntongo babandaki kobelela bakomi ntina baniveau ya kosaute po na kobelela nzambe na yo esengeli yo saute nde problème. Il répondit, il sautait devant l'autel qu'il y avait fait à midi, et Élie se manquait de balobi Eliya comme il koseka bango et dit, criez à haute voix puisqu'il est occupé ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Eliya lobite abandi koseka bango lobite bobelela kaka bo insister po bozalaka na confiance na ye ya nzambe wana bali bobelela kaka bo insister. Peut-être que na voyage, peut-être azali occupé, peut-être azali kaka ya kolala akolamuka. Nde bango basalaki nini? Il réveillera 28 et il cria à haute voix et ils se fuiront selon leur coutume des instructions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Balobi babandi kosala sikoyo selon coutume na bango. Nzambe na kati ya coutume babandi komikata lolenge coutume na bango ezali babandi kosala instruction oyo babandi koyebisa biso makila na bango etangi na balance na bango babandi kosala. Mais 29, lorsque midi fit passer à tina midi, bazali kaka kobelela midi esali nini pas et passé. Yamana tolobaka bino bana ya kele le nom de Jésus, bozali kozwa connaissance oyo miso to bakonzi ya modèle na modèle balukaki bayeba basili koyeba te. Osoki toke kaka toluki totanga na Job 5:14 bazoyebisa biso mutu na midi azwaka nde tâtonnement. Bakomi kotatone po bazalaki na nzambe ya Bali. Balobi na midi yango pesa nini eleki
Mais, après-midi, il passait, il prophétisant jusqu'au moment de la prestation de l'offrande, mais il n'y ni voix, ni réponse, ni signe d'intention. Balobi nzambe na bangwana ni signe. Et comme akina eleko va présenter yembeka wana o balobaki toro, mais nzambe wana ata signe d'intention yokaki bango te. Balobi nzambe wana ayokaki bango te, na midi elekaki na moment ya bofrande ya saika koyoka te. Nde tozokende. Et attention, jusqu'au moment de la prestation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel. Oh! Bana kene le nom de Jésus mote la bino. Batu nyoso bazali na libakwa kolanda biso mote la bino. Balobi tangu Eliya ye abandi nanu eloko liboso kobongisa nanu etumbelo ko renverser c'est que eloko ezalaki kosenga nzambe ayoka bango te etumbelo ekomaki ne renverser. Tangu Eliya ye ayebaki ayebi ata midi eleki ata tokolala wana nzambe wana koyoka te. Moto ekokita te po tela nzambe batumbaka ngo ezali na position etumbelo. Me bango basi hotel babalusi Eli eloko liboso aye kobongisa nanu hotel. Seke pona kotumba mbeka esengeli modeli ya hotel ezala. Pona kobelela moto eya esengeli modeli ezala mama ya biso se adi Congo. Soki modèle ezali te bato bakoko belela modèle nyonso moto ekokita te. Mutu fo belela mutu fo yo toyoka ngona tokoko ekosoma na biso Colossiens azoloba nini? Totanga na mukanda ya Colossiens 3 premier. Colossiens 3 premier azoloba nini? Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ assis à la droite. Esengeli tangu yo zoluka makambo nzambe oyo tango zoluka obelela nzambe il faut oluka hôtel ezala ao tango komi koluka hôtel ezala ao ndo komona Christ. Est-ce que toyoki hôtel ezaka na position kolala te mpona kobelela moto metela yo moto siko obelela moto etumba babokilo position tel na ezaka position nini moto etumba basemeki me Matthieu ezoyebisa biso nini. Mukana Matthieu 4. Matthieu ezoyebisa biso ni etumbelo déjà Colossiens ebisi biso position nango akonfirme biso po ezala yango. Me ntango yo obelelaka Matthieu 4. Matthieu 4 tobandi na premier kaka wana. Mukanda nzambe eyebisi biso boye tentation de Jésus-Christ en tête. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Yesu asilisi jeune ya 40 jours. Balobi esprit ememi ye na likolo makei komekama. Yesu se gazaki pe na moto te. Comment Satan ko komeka ye? Ya moto lobi te. Tango ozosala makambu esengeli ozala na connaissance. Ndenge mukanda pe ya Psaume azoyebisa biso na 65. Psaume azoyebisa biso na 65. Premier titre okoma na 7. Psaume 65. Premier Bible azoyebisa biso boye. Avec confiance au Dieu, on te louerait dans les Sion. Balobi avec confiance. Pas nzambe bakendaka pamba te fo zana na confiance. Bato wana bazaki na confiance ya nzambe ya bali. Mais position ne bayebi te. Mais Eli ayebaki. Azalaki trop sur leloko azosala yebi ke tango ya kobelela moto ekokita. Soko totali biso tosuki na 30 so bandi kokita 31 ba obeta lisolo. Eli abelelaki moto ekitaki. Soki ozotala likolo te. Yo ozotala nena se. Moye moto ekita eza te.
c'est avec confiance, l'on accomplira les faits qu'on t'a fait. Ah, on est qui ça m'a qui pas Élie. Parce que Élie avait confiance. Il est quoi zo sala. Position na ye a renverser ki ango. Mais tala yo tango tumbaka mote tumbaka nguna na yo. Position telle na yo zakani. Pour Bible ka ngwane lobi aimer vos ennemis. Si ko tango yo so tumba, olongoli to bakisi. Proverbe na chapitre nango 30 na verset 6. Parce que ba kolongola te. Apocalypse kuto zo ba tanke mokile koleka te. Ata imoko to kolongola te na bakonya nzambe. Mais yo position tout mbelo za ka position ni. Totanga no mukana proverbe wana, proverbe James sabiso nini na 28 8 to suki na 9. Proverbe 28 8 et 9. Celui qui augmente les biens par l'intérêt et l'ulisse les amasse pour celui qui a pitié des pauvres. 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. 10. Celui qui égare les hommes droits dans la mauvaise voie tombe dans la fosse qu'il a crissée. Omoni, ma prophète wana basalaki belé. Mais basalaki déjà ko détourner na mobeko ya Nzambe. Koyo soso ebisa biso mobeko pona kotumba na etumbelo esengeli oza na position en haut. Mais bango ba renverser, c'est que batu wana bazo détourner ne batu. Bazo détourner ne batu. Tango yo kenda ko bandi kotumba bokilo na yo. Tango kenda ko so tumba benemi na yo basemeki. Yeba ko so renverser hôtel. Ozotala dans haut, ce qu'on t'a qui dans haut, au yoka pe Bible zo ba aimer nos ennemis. Yesu azo ba e pona ko abolir te. Mais aye pe pona ko kabola. Ndaku moko, ceux qui bazali 5 ba kabona 2 contre 3. Ezali pe likoma za metamba lo ba oyo tala kawa. Combien de banda ko yo kabola? Oyo pe okuti ba parents na bana bango bazali misatu ba parents bazali 5. Wani toko sa mukanda wana te. Pona wana sikoyo totala kada o to totala kada se. To avec saka. To so ke na biso na ko chite Osée azwe bisa biso nini. Osée na 4:6. Osée 4:6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissances. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Soki kaka yo bandi ko comprendre liloba Nzambe na ndenge ya mosuni yeba ke so renverser hôtel. Yango wana ozali muto ozali péri. Ata koko belela, ata koko loba mote tumba ba bokilo lobe ko mona esu na tongo. Ata ko lobe tumba basemeki lobe ko mona ye lisusu. Pona kotumba ko belela moto ya Nzambe ya esengeli hôtel ezala na likolo. Tant hôtel eza na likolo, c'est que to komona mutu wana akoyebisa batu dime ezali mbongo te nde tolobaki mponsu pe tokoya na sujet dime uniquement ka tolobeli dime. Tolobeli banani badiaka dime. Tolobeli source ya dime euti wapi. Tolobela po offrande, tolobela pe action de grâce, tolobela pe huile d'olive, to huile d'onction. Tango yo sotelisa batu bakomi kaka na nzoto boyeba ko zo renverser hôtel. Okotika la kala kete moto wana ekende konekalize moto tumba ba oya este ba oya nani te. Tango balobi aimer nos ennemis. Siko tolongola mukanda wana pe na katikati ya Biblia. Mutu oya zo comprendre liloba Nzambe na ndenge molimo. Ye wana azali mutu azobomisa hôtel. Mais nini babengaka le feu dévorant? Po Nzambe moko azali pe le feu dévorant. Ne hôtel pe yango moko ezali nini? Midi pe ezali yango moko nini? Yango tolobaki po azali na besoin ya koyekola esengeli ya koyekola. Nde tokosuka na biso na mokanda ya Apocalypse 11 totanga nanu na 7 mpona kokanga
sujet na biso ya l'effet dévorant. Apocalypse 11, total 17. Quand ils auront achevé leur témoignage, pardon, to banana na 4, ce sont les deux oliviers, sont au banana dans la 3 Bibles, Apocalypse 11, 3. Je te donnerai mes deux témoins, des sacs mes deux témoins, mes deux témoins, le pouvoir de prophétiser, revêtis de ça pendant 1260 jours. Anzamba solo basikoyo, akopesa biso ba témoin, mais ba témoin wana bakolata nde basa. C'est que mutu akoyela biso liloba nzambe oya solo esengeli alata pe sac. Azali des témoins, balobi 360 jours, mais yo so bonde na mboka pona combien de jours? Tant yo so senga mbongo bakopesa pe mbongo, mozo senga mbongo na combien de jours pona ekolo na yo? Nzamba kopesa biso. Ils sont les des oliviers. Nzamba lobi ba témoins wana kopesa biso po babondela pona mboka oyo. Bazali des oliviers. Bakobondela pendant 360 jours, ba témoins mo bazaliwa. Soko za témoin solo to mona yo siko ndenge ndio kokozala des oliviers. Soki ozali mutu ya solo ozomona hotel ozobalusa liboso ozobalusa hotel na ndenge ya likolo etala likolo yebisa biso des oliviers wana ba témoin nzambe bazaka ndenge nini. Des chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et de leur bouche et de voter leur ennemi, dévorer leur ennemi. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Balobi, Zamba kopesa biso batémoin wana, me batémoin wana bakoya na moto. Mutu nyonso akolinga kosala bango mabe, moto ekobima parti ya monoko na bango. Siko moto etumbaka ba ennemi ezalaka ndeni. O Elia abonaki le tumbelo to pe moto o ebimaka epa ya ba prophète to bazali des chandeliers. Ezali oyo tozalaki nango lokola connaissance to pe sujet na biso lelo l'effet dévorant moto oyo ekenda kotumba balobi ke eyaka mpona ba prophète o balataka ça pendant 365 jours to kozwa bango wapi po moto wana ekende kotumbela biso oyo tobengaka ba ennemi oyo tobengaka basemeki oyo tobengaka babokilo yango wana ezalaki oyo tozalaki nango lokola connaissance ya nzambe etikala bona komona Yesu Kristo.